Mbote bisika nyonso ezwami bino bozali kolanda première numéro na biso ya magazine chrétienne en lingala. Toko fongola na manaka oyo. Célébration ngolu ezande Yesu ya Ser Chuchungandu yena ba invité na ba binisaki biso mokolo ya dimanche le 20 décembre bolanda elema oyo ya Francis Matondo na Nathalie Atatama. Célébration ngolu ezande Yesu 3e édition. Concert ya Kafu des Alaki Lobi dimanche 20 novembre dans centre culturel Popoto. Département de musique Balandi P fils décoré bangonyo sur l'église de Mangembo nde babetaki après bango to koti na ba invité. Les frères Christian Mukuna au centre Randé Likambo. Prophète Joël Ikwapa ko kumba melande makambo. Mais pona ko sukisa masolo yoka eloko oyo. Alors Mbongo na Ser Chuchungandu à Lobiboy. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est vrai que c'est lui la grâce. Nous pouvons que remercier à Dieu pour ce qu'il a fait. En tout cas, c'était de gloire en gloire. Je bénis à tout le peuple de Dieu qui sont venus répondre à la faveur de Dieu. Et je crois que Dieu va nous bénir et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. L'impression parce que ils ont vraiment bonheur, joie. Comment on a que basali nzambe na kati ya musana biso ya musique bazo botama bazo kola bazo zwape ba vision ya kitoko boye ngolo eza Yesu alors et si on a biso eza ki koya ko participer donc nos impressions sont vraiment très bonnes ndeko ko sanjola Yesu ezalaka Moyembi Nankolo, Mama Alice Ali a yeli biso album na ya Sikana Kombo, le dieu de la prise en charge au Ekobi Mamokolo, il y a le 17 décembre na Léon Hotel, Bolanda Elema Oyo, il y a Francis Matondo. Moyembi Yankolo, Mama Alice Ali a bengi biso nyonso na sortie officielle ya album na ye Dieu de la prise en charge. Mokolo ya samedi 17 décembre na Hôtel Léon na Ngonga ya 12h ti na 17h. C'est samedi 17 décembre 2022 na Léon Hotel nde epai Milulu et Ko Salama. En tout cas de 12h à 17h. Wana ekoyeba na ko permettre biso tozo ya biso CD pe flash disque ya album Dieu de la prise en charge. En tout cas kozangate, c'est la vôtre Maman Alice Ali. Surtout na lobby Boyeye Malam. Boya ebele flash disque na CD ya ofele Zambe apambola biso e. Mama Blandine Teka na Mangembo Bet Pierrette Mombaba bengisi biso bana nyonso ya ngerengi pe ya nzinga na ba chaîne de prière spéciale chaque jeudi kobanda ngonga ya 8h tina ngonga ya 11h bolanda Francis Matondo na Elema Oyo. Spécial chaîne de prière jeudi nyonso na ngonga ya 8h ti 11h. Mangembo Bet Pierrette na mokambi na yango Pasteur Blandine Teka babongiseli biso ba chaîne de prière spéciale chaque jeudi. Na mama na likambo marcher sur les serpents et les scorpions. Kobuka ya kobuka, kosasa ya kosasa, na konyata nyoka nde ezoleka na kuna. Na yango bolanda bandeko ndenge balobi. Kobanda lelo ti na mois de décembre. Ko briser, ko buka nyonso au serpent memela biso. Serpent tozo moneza image ya Satana. Serpent azana misala ebele. Serpent azana objectif atteindre na ba vie na biso pour a détruire biso. Siko biso chaque jeudi na tongo to ko marcher likolo na ye, ko détruire ba projet na nyonso. Yango eza spécialité à chaque jeudi na Bet Pierrette. Nous étions venus pour prier pour na ko bonde la serpent asanza o nyonso ya biso amelaki. Donc c'était un peu ça l'objet de notre culte de ce jeudi. Pasteur Blandine Teka mokambi na lingomba pe na ngambo na ye abakisi lisusu. Il faut totelemela puissance ya Satana. C'est pourquoi Nzambe apesa biso thème oyo marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Donc tobanda ki yango déjà ya lelo eza deuxième jeudi tokosilisa ngo ti na fin ya décembre. Donc, jeudi, nous sommes tongo, nous avons un jeudi spécial de 8h
à 10h45. Ndeko, yo zana ba problème na famille ici la kate. Yaka na chaîne de prière ya chaque jeudi na Mangembo Bet Perrette na avenue Makanza na direction à Shaba na commune Ngiringiri. Kuna Yesu aza kozela biso pona ba solution etali mabota na biso. Église de Mangembo ya Bet Perrette Ngiringiri babongiseli biso milulu ya kafu ya sukambula o tobengaka ba jour de gloire kobanda mokolo ya le 27 novembre kino mokolo ya le 11 décembre elongo na pasteur Blandine Teka bolanda elema o Francis Matondo azongi lisusu na Nathalie Atatama. Jour de gloire na Mangembo Bet Perrette bana na nzambe tobengani na milolo ya sukambula oyo tobengi mikolo ya nkembo. Satana sambwe, Satana zana problème na mbula oyo akozwa zéro. Bongo pasteur Blandine Teka mokambi na Lingomba ye alobi boye. Le jour de gloire na biso tokobandango à partir le 27 na ordre ya papa ndeka lobaki na biso to bandana le 27 pour tokosuki sango na le 11 décembre. Bongo pona ba intervenant biso tozana biso na ba intervenant o bakouta libanda te. Biso tokote ya ngai moko na intervenante on a ko intervenir na bana mususu ya kati ya ndaku tokozala wana tokosala yango pendant 2 semaines. Ba prière ya kafu ezali awa kobanda mokolo ya dimanche 27 novembre ti mokolo ya dimanche 11 décembre po somi bale ya losambo kobanda ngonga ya 16h30 kino na 19h30 na commune Ngiringiri na avenue Makanza direction à Shaba. Zambe ya pambola bino Sukambula oyo mabondeli nde mabondeli Mangembo mimoza na mokambi na yango pasteur Matulu yeye babengisi bana nyonso ya ngalima pe ya nzinga na mabondeli ya kafu ya sukambula oyo tobengaka ba jour de gloire bolanda elema oyo ya Didier Mulamba. Le révérend Matulu yeye abengisi bana ya ngalima nyonso na ya nzinga na mabondeli ya sukambula ba solution ya ba problème na biso ezwamaka nde na mabondeli. Papa Matulu yeye alobi boye. Ba prière na biso na église mimosa jour de gloire ezobanda le 29 ou ici là le 11 et jusque là tozaka na session moko soir et au banda na 17h juste toko silisaka na 20h. On voudrait que le nom de l'orateur Matobomba Yango, église Toan Avenue Tourisme numéro 25, le long ya fleuve, juste en face, il y a pont carrière Ledia. Bana yangalema awa nde Yesu abengisi biso nyonso. Jour de gloire eke Togo, mouvement eke na Togo. Gradi Diambo na les missionnaires na assemblée mobimba ya Mangembo Togo babengisi bana nyonso ya Lomé pona mikolo na nkembo na sukambula bolanda ina elema oyo. Frères et sœurs, shalom. Je vous invite à ce grand programme évangélique. Un programme qui va réellement bénir. Un programme que le Seigneur Jésus-Christ a mis en place pour que lui-même vienne te rencontrer. Nous aurons alors 30 jours de prière dans la présence du Seigneur. Ces jours sont nommés le jour de gloire. Le jour de gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole du Seigneur, Jésus a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous allons vivre cette gloire-là que Christ nous a donnée. Alors nous serons là à partir du 18 novembre. 18 novembre jusqu'au 18 décembre. À partir de 18h juste, nous serons déjà là. Nous serons là. Venez nombreux. Parler avec ceux-là qui sont même à l'étranger, qui pourront peut-être venir ici. Et puis parler aussi avec les voisins. En tout cas, j'aimerais bien vous voir de gauche et de droite. Venez raconter Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu de notre Père, Espérance Mbakak. Il vous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso. Elinkolo bake tokomi na suka. Mais tolanda verset 10 jours. Livre des Proverbes, chapitre 23. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse des discours.
Merci na bino bozalaki ebele mpona kolanda biso na magazine chrétienne à Lingala. Topesi mbote na bayebanso balandi biso tobosani te bébé Elodie Mpongo, tobosani pete Love One, la mère de Akasi ya Bibi Safi Kayembe. Merci aussi na technique o esungaki biso Francis Matondo na sima ya caméra, pe Trésor Birindwa na régie. Bonne continuité na bino na chaîne du repos vers Pâturage Télévision. Bye.